Ah ça. Po yana mibalo ba moi ça TV ndumba. Eza mibalo ba zo ba innocent mobala TV ndumba parce que biso nemso bata TV to salelela ki ndumba na biso kasi. Bon dynastie pour nanga aux album moko qui est bien parce que nazo mona on dit sélection moi Barcelone moi pro bien Real moi ba sangisi ba pro mo bo do match ça déjà bien donc na bulaki ke ba ya tunde to sa wenge ndeti kaka to participer mais na moni que ça mingi clan OR ya vivaka mais dangola yebisana no biso projet ya bande on a biso ya dynastie en tant que yo tout peut participer à une musique à maison mère on trouve un monde neti libala niza libala kutute rebo neti na ino sa soki eza pe mambo solo makambo bona osoutenir makasi toloba na biso to solo la oyike bato ya ngambo de bakoma benga ngo neti nini o union sacrée bakoma benga ngo union sacrée muzika bosangani po boluka bokweyisa ba musicien mosusu soit disant. Voilà, salut très chers internautes de Beaux-Arts Télévision, encore une fois bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission Week-end Musique avec votre humble serviteur Ibrahim Abdi. Oh et la Rabino toujours Bannews y a bien. Aujourd'hui je vais recevoir dans cette émission Prince d'Angola. Prince d'Angola c'est un artiste qui a évolué au sein du groupe Pongé Musique à Maison Mère, mais il fait bien sa carrière musicale. Aujourd'hui je voulais lui recevoir dans cette émission Week-end Musique avec Ibrahim Abdi. On va essayer de discuter avec Prince d'Angola, mais avant cela, avant de commencer d'abord cette émission, je salue les patrons de cette chaîne, messieurs Papi, Kelly depuis Londres, Nabosa Nioté. Je salue encore maman Teti la grande, sans oublier Iguet Mwimba depuis London, Mélanie Mwimba Tara, Nabosa Nibongote, Jures Kilongo, les caméramans, patrons, Balobi désormais. Tous à la ramener à la place, tout ça, la Ramoussa, Nabiso bien. Je vais plutôt vous laisser suivre d'abord Prince d'Angola. Et na Prince d'Angola, tout soli moi trop. Et tout sola lisusu, tout sola moi trop. Mais aujourd'hui, tout préfère ming cause pour tout sola moi trop. Iguet Mwimba, Tracy Landou, Magali Landou, Doti la Grande, Papa Adonis, vous êtes nombreux depuis l'Europe. Au Botalaranga, il y a Lingi Bino trop. Suivons d'abord Prince d'Angola et puis pour conclure cette émission, la Prince d'Angola. Prince d'Angola, Mbote Nayope, bonjour. Ouais, bonjour. Bonne santé d'abord, Prince d'Angola, Limo Biso Kakabozo, Kanalisu Souté, c'est dit à quoi? Bon, on est là. Biso Zara, na pena mutako loba, vraiment pas trop. Pour excéder, moi, bah, tu me souviens, émission, me souviens, comment, dans ce moment, Monica Monte va bailler. Tellement tu parles trop, au loba mingi, et bête baku mingi. Et na préféré, ceux qui nzembo nange bimi, ceux qui baise, ceux qui nini, na sala onyo sur nzembo nanga, qui na yaka na TV, pour na yoka kentela loba ki boye, nga pena loba, poku na basala ki boye, ba comédie ba bunda ki misa sali boye. J'aime pas trop me mettre dans les histoires des gens. Et puis, sur la cuisine, na préféré na vendre nanga. Non, ça va plan nanga, dans un album nanga na préparé titre nanga za surprise. Oyo ce qui nous a passé avant décembre on va kozwango déjà. Donc dans un na four, na tumba nanga mapa nanga malembe makelele mingi te. O tangisa so ina bilo hotel mozoloba trop na cuisine o oziki salo so ya tellement webi ke donc makelele yo lambaka danger. Oya pe olexa mungu nzoka de ochaki. Yango na nanga concentré pour essayer un peu de conquérir mon public au ndambo bazana na doute na artiste na Prince d'Angola quoi. Voilà, Tracy Landou Mutolobagi Olinganga Makasi Yoana. À la fin de cette émission, on peut son numéro au Benga depuis Paris, Nabi Olinganga Motoro. Et voilà. Mais Prince d'Angola, parlons d'abord des incarnations. Et le Tchela Ibiso n'a marché. Comment ça a évolué? Comment vous avez hollandais la Masuro Nango? Ouais, bon, incarnation générique na otobi msa suka so na lobi ke beti pena makasi wana mana na mikosi. Ouais, mais ils se portent bien. Moi ba vie wana ezo mata na YouTube na mona kena mo ba conseil mususu. Na ba commentaire mon na YouTube na kena mingi kota ba commentaire na kena mingi kota ba vite. N'endota mingi ce que les gens pensent pour toi. Il y a certains gens qui n'arrivent pas à te contacter, qui veulent aussi te parler, mais on a pour ça s'afficher vers Yote. Au moins, ils se déchaînent sur YouTube. Il y a
oh bah insultaka pe maintenant ba ope ba insultaka ba prenaka biso quelque chose donc moni mutu mususu ana posa lobela yo mais ce que malinga ko ta préféra finga yo alors na kati insulte na ye wana soki oza mayele oyebaka ke oyo aza na posa lobananga mais andaki nena moya olobananga to bia lingane ngate yango préféra finga na ndenga boy moi mutu mususu clip on atali on bamba lebele mais bobini bien te donc atali de bamba lebele alingane yo te mais ce que pas biso ke boye na place à conseil ya fingi bolati mabe matali au moins donc to binga na talaka tout évolution nango eza eboti pe ba fruit nango na sepela le roi de la forêt aposta parti oyo na rendre hommage pe et les lopé na moni appelle le roi de la forêt pour mambo zénith chanson ne lobi touché qui pe mingi parmi ba tunyoso ba longwa amonaki bato bakumisaka ye mpe bao balongwa balobaka bien na ye mais wana mpe namonaki yango eloko moko ebutaki na motema na nga moko ya bomoto na nga sans flatterie sans nini donc je le fais avec amour parce que le roi de la forêt mérite mieux que ça bamabe ezala soki nabiki na wenge wana mabe ala te mabe ezala ebele mais moto akosala 20 bolamu na 10 mabe seke bolamu ezo mene kaka donc bato siko babosanaka moto mosusu kosala 50 bolamu okabelaki chaque jour moko kaka koyebisa ya lelo mpe nana nango te atomboki ande nini kosoli fa papa melaka ezalaka napesaka yo kaka lelo ezangi alors biso tona mitema mosusu ya bato wana mitema ya bato oyo toyebaka ke moto ya mutu le roi de la forêt à Nzambete, à Sanaba-Défaut, c'est normal. Comme toute autre personne, comme moi, comme n'importe ceux qui sont hommes parfaits. Voilà. Donc, biso tout aux agana n'a pas problème. Donc, ceux qui au luki muto au sala muto na ndenge yo lingeli na mukilo au salate. Okutaka bato nzamba keli. Yo sko luko s'adapter na bizalela bato pour vendre bien. Voilà, yangonga na préféré nanga nazala nanga nde na boye na nanga bonne relation na ba master na ba vie nanga o tout ça na on a wenge après voilà la vie continue hein. Voilà, c'est toujours Prince Tangola, la vie continue mais Prince Tangola osa ko kamba d'abord mouvement ndenge nini puisqu'il y a eu un peu beaucoup de temps osa toujours dans mouvement et puis banama ibazo conduire toujours. C'est vrai qu'il y a eu un peu ba master pe musuba kendagi mais yo na ba o tikali bazako se comporter comment et puis est-ce que pesa iba on peut ba chance ya ko parler na kata disque to elegi mengeni. Ouais, ça se passe bien, on évolue. Je sais que Hero Badout c'est vous allez moi trop mais moi-même je sais de quoi je suis capable ni na ça un album na pesa son titre surprise za banzembo boyoka oyo nga na komi na oyo toyemba vraiment exceptionnel eza nango te ke biso tosala soki ndeni non c'est juste kaka musique oyo ezalaka nango s'il faut faire la rumba je vais remettre la rumba vraiment à sa place soki esenga générique bokozwa mpe na générique ndenge eyalaka esenga ba afro ba house banini boyoka kuna kutu banzela nanga donc bao baza nanga baza pourquoi pas kopesa bato chance vraiment nga na ozala un grand jamais na bimisa album malgré nga mona ko lide na yemba parce que ngaza mutu a train ba petio na bango na ko tikela bango charge na noter po ata mutu pas comme porteur pas comme kotombola saga sima fa banana na moi qui funda moi muke atombo na moi qui funda oyo lobi bomeki boye pomba mozo tselemba mo saga sima pe mukongo pe ekale na bulango atiki yango donc na zotikela bango ba vocal nanu charge nzembo nanu eza nanu mwa passe ya kotikela nanu ba mission bayebana nanu bateka nanu mwa face ningi ba biso to yebana mwa mingongo kenda soki ba okeba orchestre mususu tant mieux soki ba ozala pe nanga l'avenir et au réserver biso ezo réserver le biso to ozela ngoya mais bon au moins na opesa bango chance quoi boyoka bango. Voilà, Toyoga Bango, c'est encore quoi le titre de cet album qui vient? Surprise. Surprise, les albums, on a combien de titres? Et puis, est-ce qu'il y aura des featuring? Il y aura des changes culturels? To Ozako Lingako travaille na Kiyomoko Prince d'Angola. Bon, j'ai encore beaucoup à donner aux gens. Nan benana salelo otenga na musique ya Congo, na carrière solo nanga.
j'ai encore rien fait na maternelle vraiment donc nazana vraiment na maternelle donc nazana posa nanu nga nasala nanu nalakisa moi ba effort ndambo nazana ngo featuring na osala na ba musicien on a recruté et avec une fille à Yembananga. Par contre na sende ba featuring ya banzembo ba bato ebele na Congo ameza na ba album nangati. Ça featuring ya banzembo bato ndeli na album na. Par contre bato bayoka banzembo ebele na yembi na bato meza banzembo bato wana nde ba associer ngana sana bon ba featuring. OK. Vous comprenez? Mais na kati album nanga nano na associer nano mutu te nazoluka nano na sala nga moko mena na nzembo moko wana nzembo ngo titre nango za espoir. Donc espoir ou toli. Nazoluka numéro vient nga Jean Goubal. Jean Goubal to vient nga lokwa kanza. Nane loko mona komi vraiment singa nkaba viona. Donc wazana opena so permettre nga pena ba contact vient nga lokwa kanza. Mona olukelo. Ouais, biso buka na te po mutu so ko mo ndeti kake aibi ne bango te to sola te nga mana bikete. Na posa na bango na projet moko na ngo soit vient nga Jean Goubal, soit vient nga lokwa kanza na nzembo wana. Et après au mususu si j'aurais besoin de mes frères ex-collègues de Wenge Musique à Maison Mère déjà là je parle bien avec tous ces artistes au Bakita Wenge na ba bazala kuna prévenir route na okenda ba travail à Wenge donc sur les singa ma musu salama wana sama oyeba na premier nazana déterminer na ba na mayo na bango et puis ngamo na no pena l'accès de quoi je suis capable quoi voilà Prince Dangola zo l'accès de quoi qu'il est capable. Mais bana ya poto balobi olimo bango mingi na mikili c'est dire quoi puisque ba mingi za obeta ozongo mais apparemment ces derniers temps au préfère vendre na kina non ben c'est juste na vanda na poto nga 4 ans presque 5 comme kokoka na zongi kina na zongi maison mère après nalinga pas trop parler de ça parce que ça ma vie privée j'étais marié après j'ai divorcé j'ai fiancé encore ici à Kinshasa, donc je préfère rester ici avec la future femme, avec mes enfants, voilà quoi. Donc je pas à faire na minute chokuna. Ce qui n'a un accord pour étangi et sengi fona kende. Gaza influente qui na kende kaka pona lo yenge et ni na kenda ba frère d'ici à bamboka mususu na kenda rasoki et loko ke sa kuneza. Bien sûr je pars. Nazaro vanda kuna na kenda. Nous avons pas mauvais souvenirs moi trop. Yami kili donc nena vana na kinbwe na okana bien nazana bien je suis là voilà mona sentir que vous avez kitoko za vraiment kitoko na bato pe ba mona ba sentir pense Dangola za vraiment bien mais Dangola yebisana no biso projet ya bande on biso ya dynastie en tant que yo tout peut participer à Wenge Musique à Maison Mère on trouve monde. Bon, Dynastie pour nanga et aux albums moko qui est bien parce que nous avons une sélection moi Barcelone moi pro bien Real moi 5 si pro moi de match ça déjà bien. C'est juste que moi je pensais que le roi vient nanga Chetani Alinga Sukumbo Chetani le padre wa Yambo le grand chanteur de mon pays Céline Dion masculin à biso ya Congo. Donc na bulaki ke baya tunde to za wenge ndeti kaka to participer mais na moni ke za mingi clan OR ya vivaka Wenge Maison Mère je sais que ba grand frère lo bazawana baba bosser ba on ba tracer la biso chemin au biso le to ko Didier Lacoste pas à la rapide tango ya zalaka ça maintenant apparemment Didier Lacoste ça maintenant ça faut demander à Ferregola. Moi je ne suis qu'un prince d'Angola, un simple Motuka Boya Zanganetina, donc je parle juste pour parce que j'ai une bouche normalement na rolo bana makambo te po netingana na ngelo te pena oui bit biso rien c'est juste un cas que Didier Lacoste azate je sais pas ce qui se passe mais na moni pe kabosi pasate azala pena na Ferregola J3 pasate bon na yebi boule yazo salela ngote on a le ba toujours quelque chose zongela nga trop nazo le ba ke
idée za bien mais intention ya saleli dynastie a salela ngonga na yebiti donc nako tenir propos moko te likolo ya projet montu oyo ya bandaki nga na yebi nanu te do yene tokuti fondation moko mba moyo yenda ko ekozala mabe te yo yebiti na basai fondation na te architecte ayaki wana esa yebaki ki aba osala bo aba osala donc on laisse faire. Nabi que boulot aux akitoko toujours wenge ne tombera jamais mais ça doit être encore mieux ceux qui peuvent jouer qui paient bah jeune mais bino bon même pas moi pour ce nabi que ngai les gens vont dire que voilà yope ou comment welisa OK balongo la kasatanga bazwa taba duplique Fabregas boulegas ko Fabregas na Serge Mabiala Fabregas Serge Mabiala ba oyemba boulesko wata penetika na monaki retira dara bon to yebi pe to ezoleka kuna mais wata pena gola bayoka na danger bango pe mamuna bango Hollande te babanda kala ke ba okota na sentiment mamuna bango o ba bebani ba pena ya na leki ba yebani donc makambo na kokota ngo vraiment pas trop bonne chance dans les padres na yebi que déjà wenge yede à côté champ. Tout est déjà été tout le donc il n'a plus rien à prouver, c'est juste que la musique, toute musique elle quoi balle donc tout bêta qui championnat l'équipe bien, championnat au souffle bêta sous. Pour jouer mon pas au bimana soit aller au Ballon d'Or donc les padres préparent vraiment ça en conséquence oui que bon yana ngo botolo bana biso to solo là. Oui que batangambo d'abord comment bien on est nini sacré. Ah, bah, comment bien union sacrée, musique, bosangani, pour boluka beaucoup et ça va musicien mon soi-disant. Mais on a dit que les padres na force ne mogo. Abima meilleure voix masculine na Congo oyo. Papa mba était en vie. Donc koyemba yemba na franc congolais. T'as la place ba papa na bazala ba père wana to. Un petit frère était. Na benga petit hein, wana. Ba mon petit moko boy frère na bango. Ayemba donc amutu moko ba vie frère bandima ba pepe kale bandima papa mbandimi tabula ndimi papa wendo ndimi yo lelo boy wando kit donc bonne chance na les padres na biki olega nango bien voilà quoi voilà et olega bien na ngolu ya nzambe sans nzambe mobulu quoi donc voilà pourquoi to lobi biso ka mingi nzambe pe to biki olega na bien bon séjour en Europe Magali Lando nazobosa na yo te Tracy Lando lobaki na lukela yo prince d'Angola yeyo o posa kusambalele ngana linga boye ye wana nazana ye a opesa pe ba dédicace na ye mais prince d'Angola projet ya papa na biso weraso tout ça vraiment na lisolo mingi na yo côté wana parce que tu dis que yo dans les jours à venir aucun des élites na papa Oro banini comment vous êtes belé mais papa Vandi a pensé na yo après ba année oyoyo okita mouvement mais papa avant de zong si mutema sima pour que invité au lisusu na zénith de Paris quelque part ça te fait quoi en tant qu'artiste ou bundela pe wenge musique à maison mère ou bundela rapé mboka na biso Congo ça te fait quoi Prince d'Angola? Ben ça me fait énormément plaisir parce que si je dis que je le mérite honnêtement batunyo so balika maison mère ba mérité parce que mututu na maison mère aya na brique na e pour tonga maison mère donc ce qui leur la fera penser à moi. Je sais pas. Là, tous les gars, TV, yango, bamabe mususu bato pe esenga na nka te foloba. Bamabe mususu esenga na nka fo beta te masolo mususu esenga na pe fo loba te. Biso na ba wingana pe to mona pe ba makambo. O pe to regrettaka, mais après au monique ben moi le beat c'était ya okota na maison mère. Netinga pe na arriva ka wingi. Donc pour nous nyonso wando sana wengana na mona bien ici fineza et après on grandit on voit que voilà la roue tourne aux mona qui aux rond-point succès ça mambuza mais bon oyebi lelo biso na wengala ka fo car fo nini manene idée ko somba ta mo parcelle ata na lufo ezati lo yenge kaka fo nini wenge
Ok, ne bar, boîte, ni faut comme sika, faut champagne kita, faut bundela wenge. Alors, il y a makamona musuna tika na sala en sous-sujet. Bon, on peut misser belé, et le roi. Bon, et bon, on va misser belé te wenge a. Eza patriarche, eza lo moko donc faut bundela ngo. Wenge, moni lo wa misa wenge. Si faut bundela ngo le lo ba limbonda ba kota ba kao, ba misser belé to kotanga pe ba komo ba yo kotsa batu ba kao te. No wa mutu na daite kao izati. Vous comprenez? Eza makambo batu musu wana voilà wenge misiki. Frère na biso Robino na wenge yemba te. Bon, so na bika yemba te bo comprendre nga to bika yemba. Mais ko yemba pena ki artiste na biso ya wenge yemba. Et puis Robino na wenge yemba te. Mais ça regret pour na biso te bata wenge. Il avait ce qu'il avait, yango na le labimisi. Donc nko banda osali na wenge parfois pa tsanzembo te. Courage wana yango bimisi le longa fona sala bato na fo ba sentir que muto banda opimela bala tiaka ayebo sopa. Tira kufra makasi. Penalty kutu na ko kanga miso na marqué. Le biso wengeza yango to benga école de la formation. Donc on a invitation à le roi de la forêt. D'abord je dis merci à Igwe. Mais ça je dis toujours courage à le roi de la forêt. Moi ou pas, ma présence ou pas, ou mon absence, je crois que le Zénith de Paris va se jouer toujours le 17 septembre dans le roi de la forêt, Maison Mère. Tant mieux si l'artiste Prince d'Angola sera sur vous, sera sur scène avec vous, et vous allez bien. Ce qui peine aux ala que Nazaki na koko sobie makamosusu, Wenge zala déjà Wenge sans Prince zala wera sans biso, to longue pas aga wera. Prévané na Zénith wana ba chebiso te ba chende le roi de la forêt yene muta invité biso donc pona nga ba opé ba ozala wana le bienvenu na palais ils allaient vraiment le bienvenu donc pour moi le Zénith ça se prépare vraiment très très bien nazo kenda ba préparation vraiment le roi de la voix vraiment vieillit pas donc tout ça on a toujours ba prise à Jacques Zobimara na mais vers okola tendeni ba prise Zobimara ba série de mbango série to kimi ba 20 tours ba 20 mai et ya ba martyr mabumo kiti faire travail abdo mbango endurance ko to bandi ba coré ba vanti banzembo donc ezoleka bien. Si je serais là, je ne dirais que merci à le roi de la forêt. Ça prendra batumsuso ba uti na ba orchestre ba kozalaka en bon terme na ba ex-patron na bango. Ce n'est pas bokabone zaka autorisé. Ko kabona na mutu ya na problème. Te nzambe pa kabona na Satan. Nzambe pa kabona na biso na jardin d'Eden. Matindele biso molimo mo santo sopoani poto akaba ye. Donc ko kabona biso na nzambe ala mabete. Ndenge mo poko kabona na mutu me bona bino bon terme libala pe na bolingo pe ko sila on reste frères et sœurs on reste sœurs et frères to solo laka ko batso bo boyani bokangani binemise bolingana kaka donc ce que longue Maison Mère musili kela le roi de la forêt kasi zonga note ngasko ko na longwa na pena nyonso pena na longwa na ngana na kenda na normal rep na ke ya nini boye sala boye na lala kapeti na mabele na longoli ki leader na orchestre na longoli ke bulezo beta nzezo beta kuna na kesko na pale na kutana ba frère na ba tika lo bota mana sima na ba ona tika l'ambiance continue il y a du respect aussi puis considération surtout et là quoi on a mutezo markenga que na comme mona ke faso via comme soananga lelo nenga no sonanga na kalate na kalezeka vite fait quoi maintenant il prend son temps il te demande il veut savoir ce que tu es devenu qu'est-ce que tu fais est-ce que ça va donc ma bon ça t'arrange pas comme ça quoi nenga via comme quoi aborder facilement par rapport à bien sûr ça m'arrange ça me plaît ça aurait dû être quand j'étais là. Il n'avait pas le temps pour ça. Et on est ok. Écoute, il n'a pas parlé, mais après ça là, là où mais les petits, bon, solo d'or, l'embikout. Maintenant, il est là, à tailler retard, na rep, à saluer tout. À moins toi, il te salue en privé, il te demande, voilà, ndeni, quand il va plan. Il faut ça là, on a talaboué, kota boué, mon nini, on a kangang déjà ça, vous savez, ça là, il dépasse ça. Tu vois que, il s'intéresse au moins à moi, considération les alliés. Et puis, voilà quoi. Na bande na bulaki ya mois 12 mois ko zala na ke pene na 24 système 12 borona mystique na kende kuna na 24 normal mais président ngola to kende pe et pas to zonga pas guerre na brigade Sarbati et si la to ne po ngana brigade to zonga guerre
Hier, moi, on est Boujara. On va créer ça. C'est vrai qu'on bêta payé. Ça, je m'en bats. Bon, je m'en fous de ça. Moi, on a un premier, elle a raté. Moi, il y a des gens, je laisse les gens parler. Moi, je m'en fous, en fait. On a tracé un chemin, on a sala kaka. Bato, ça bato kolobande. Opekisa bato koloba te, bato andoloba kaka, bandoloba kaka. Alors, yoso vandika okoma distrait na bilobela bato. Tio koya na pula mabe. Donc, il faut faire nous concentrer adversaire na na ebiki ezana no ngamoko. Ngai adversaire na ngeza ngamoko. Funa luka na mileisa, funa luka na mikomesa danger. Yami balé. Eza mwasi. Soki na longi mwasi na kozana kimia. Yami sato. Bitumba na ngeza bana na bakola batanga baleka na étudiant ngana leka kité. Après, s'il y a quelqu'un qui parle que oh, moi je suis rien, je sais pas quoi, na vande nanga, ça fait 3-4 ans ngo ngana kanyimboka, na vande nanga pe nie na zupe na ba trophée, na vande nanga pe na oloba nanga pe te na tcha bato mal à l'aise parce que na okamwate. Moni yana ba joueur mususu ba beta ba tcha bia ba centre azoki makambango etuti ekoti ake sepela nzoka ye mutache ma alanda so mutu me yo mutu olanda to kango do andimeta rocha so biso to bato mo pena do ti centre ya na ojela ngo na okanga na ngape buna kanyiso mbruzu mutu pa yeso na pesa so crochet na bige na ochana nga do to kamo habite album pe to obimisa e osimba malala pe na obimisa lo mo kalata ka malala on a genre nini malala on eza no kwa afro oya zana malala habimisa malala hata elala ezaka malala ngana omela malala toko fiba malala pamplemousse malala mandarine malala donc ngalingana na sali omoni mikolo papa TikTok omona TikTok obimisa yonde TikTok okanga de à côté kuna tokoloba te kota TikTok de olonga na côté kuna mais ça te fait comment obimisa la biso ba plan tous en plein Covid et évolution dans vraiment est-ce qu'il y a des gens au bazana simana yo comme to benga ba producteur tous les amis migra yo moko s'il faut lancer un message aussi fort on a ba différents producteurs au bota la biso manager je sais pas. Ça te fait comment? Voilà, l'artiste Prince d'Angola, c'est Basel. On a bien na bougie na lela kaka. Mais ko lela na ngande ma miso na comme ça nga fort. Nazana nazo bunda moni ba producteur pe to pierre bango sous faute bon ba kutana pe na ba artiste ba aventurer trop et puis CDT camara sous-souté piratage et quota. Mais tu as toujours besoin de bango ba manager pour nous tomber l'artiste comme moi je suis un artiste ngamona ko lobate ke naza pena na talent belete mais na yebi ke la plupart ba elojo bato baloba nanga ozana talent jo ozo producteur beso ozo producteur on attend ça ezana bato ba edanga batam car les fils nazana contrat mona signera 2 ans na Paulo Tudilo le pétrolier au sénateur Paulo Tudilo voilà il y a 2 ans un contrat mais contrat ngo ekutaki to sinyango bakambo e bandi ti nini yango nyonso silika buye donc tozaki na Paulo Tudilo wana to signé mo ba misie belé na yebi to zo pe mo ba mike ye mo pa comprendre ke ba mama mbongo ngo pe mo pe to fouteza te po biso pe kutu ndo zela kutu makambo eleki wana donc à part yango contrat on est aussi là nazanga moko na obosinga moko do o mona kaza pe na tambi mis album auto sala contacter biso ayo kamara to sali vraiment do ba bouleza bien mais merci na Jean-Si Maes force Italia mokeo bazo pesa nazo sala agwa Samantoni na bosani yote sans oublier Venangazi Tomundoki donc Ziko Mundoki pe azo sunga ya Dodemvo azitam car les fils 25e commune merci na obozo sala Papi Mangumbu porte-monnaie magique merci na binoto Ben Willy le Gabonais et on a batuna la na bango bala ke soki mo problème dangola bakisa mo boye et ya Tonika Songo Tatika Songo pe na bosani te vraiment merci Ada Iduma boza moi mingi obo soutenaka nga na ndenga Londres na bon moni bongo Micho Phoenix livre sterling et boza moi trop quoi vraiment merci na obozo sala ya Papi Donda ya Gabe Donda Jérémy Donda Perpetia Palais Mami Donda
bambote siko zali mama na sele merci vraiment bozo sunga izo sala bien donc ana za na kana zo koba projet pene zali album ezoya et combien de titres plus ou moins 6 titres normalement fallait bâtir va décembre mais ka bazo kosela ka ba nangina loba chance na lobite donc yango to talela ka pour place que tu malade ngwe bandaki 3e et so 4e ezaka yaka bon to so c'est la kaka mais obike ba solution bozo zo pona covid so bozo ki on peut pona malaria na typhoïde pona ba foule na banzela bien que 3e vague y po na mboko malaria na typhoïde comme ba 6e vague mais bi ma monnaie normale tali bisote mais photo lobaka to banga pe ko lobaka pona ka ya to banga donc na minute obiso vandi ba pale to vandi to kemba to zawana mais malaria zo boma bato ko leka corona na Congo bazwila na bango solution te ke batela ba pompe ki c'est l'état pona bangongi so côté ville ko ndima te ba fulo eza na ville nde bandako bato baoteka ka pembeni wana typhoïde wenza selemba so kyango okuta ba Thomson na sena ba dendo na ba fufu na mabele bateka saki mai wana nyonso ekota na bambisi bato baosomba leta opekisa ne zando bongo tazo tonga ngote yeka corona bovana na bandako mais bon to sakara la loi est dure mais c'est la loi on est là on souffre avec mais bon nini yango sila te mbula no wakuti sila no sila film yeso pe kenda mulai Titanic kuti sila impresa New York babande l'épisode esili pe kaka toza na théâtre moyombe gauche pe sila kaka donc to vandi wana tozo zela donc producteur azate voilà un message fort na Olivier Doumou, c'est de la part de Ibrahim Prince d'Angola, Gaëtan Kodia, honorable, Monsieur Rémi Ayayos, honorable du côté de Brazzaville, Prince d'Angola, Né Bopé Sara, Bissoba Force, Né Bo soutenir l'artiste Moussoussou, Olivier Doumou. Je suis le meilleur producteur du côté de Brazzaville. Donc, n'a préféré au EDP Prince d'Angola, Nengo et Daraba Bourreau, je compé là, Nengo et Daraba Nengo, Nepsopé Moussoussou Kin, Nengo Popé Sara Babalar, EDP. Coproduire musicien eza pe ko aider te voilà coproduire musicien eza ko aider musicien te coproduire musicien eza pe na cop et apena que voilà donc mutu monta oya que bon artiste na peso $10,000 yango yo sala projet nonga na kena nga non producteur l'air aye a miser kati ya likambo il faut peut-être solo la comme lelo ba producteur pe ba banga producteur ko ya bo abuleki ba osengi mbongo producteur ko yo projet moko aujourd'hui l'art mo katiango bon moi 10 chaba moi 5 20 chaba 30 chaba to tchango pour un projet le projet sili qui sa musique et sa promotion qui c'est à la théo ngande za boyo tangeli nga faire fali wera kofi ni mutaleki ngana kisi ate pour ne qui sa musique et la promotion de baleki ngande na promotion bana mbongo ba plateforme tout bango baza ba TV nyonso baza bazo voyager tout le temps bazo beta ba concert baleki ngana wana boso ki nganga moko zaka na Congo piaka fali kisi mbelo mona biso to mulongo wana ngana leka fali poye mutapeki fali do akopesa mutu oyeleki bingana leka wera te ngafuna leka jibe nga pene héritier na fa yeba nganga sikwa zati ngangala te na Congo bato nde balobaki ba mise bwana ba moto mope lungu kaka moto moko peza na ngote po mise moko paza sala ba miracle pe ezate ke nzembo nga ngezo bima boye ko sala boye bo prophétiser za na ete to loba ma mususu kubiba mise ezongela biso lobaki yango pete sala milere album ebimi donc pour vous montrer que banganga bala te na makambo ezaka kele bo mise makambo soki tsenga ke bato musu baza ba surata banzoto na bango basala so na bike kisi na musique ya te wana na kosi oui mais o kisi oyo ke ngana leka bato ngana sala boeti wana nde bati ko fentaka bino bao bayokaka bao bakanisaka bati ko fentaka bino mise moko wana moto moko danger azati po mutana moto avana ndako ngoma sanzela ka olinga suta ko binaka na basaba moya tambolaka nini po aluka solar donc tozo débrouiller biso tout tozo luka mais tozo na bato to ebike baza ba avancer parce que bato pe ba avancer bolingo fongwamela bato mususu te neti ba biso ba oyo mutu mususu ba ovanda ke ya opena ngana sala mam tona bomona ngamo
mais ya o ndeni ba mise baza pe belé na wenge ba animateur belé pe ba longwa na ba orchestre lelo nga na sima na nga animateur moko na ucho yoka dernièrement Bercy libanga yo libanga yo type lelo na moni sili na ngope ka bongo puisqu'on on avait misé sur lui voilà yango na aloba sans qu'on misait sur lui Bercy linga comme appelle un niveau bon tenga na aloba ka par rapport de yoka songo que je salue à pensant prince dangola pe bazali ndenge edaki pe non c'est ce que comme le belango bon comme ngana comme quoi envier non même pas là c'est de ma part ngai wana zelanga na 6 bon c'est ça donc voilà quoi ba produit qu'est-ce que je disais en fait ba producteur voilà donc ba producteur ba yeba ke musicien producteur mutasala ga producteur pe musicien pas sala ga par rapport à quoi musicien a produit l'un a produit bien aux autres kanga bato ba osombanga yo pe côté nous ont bénéficié pour nga na zana nga produit nga moko komi tchana mesa e kitsangai tena komi tekana nga mais komi buleka neti mise mo ke luka kopa ndule mise mo ke luka nina osabo mise d'ailleurs mise na nsoka zana ba manager ba producteur ba komi esika ba sololele ça pèse que yo moko contacter neti Olivier Doumou mon boss mon ndenga na boy vraiment mon boulot na producteur te auzeli sokaka mais soyez muta vers yo artiste olingo zelate ozana posa osala parce que net ba biso ba ona za banzembe bele ona ko yemba penze bomi mukilo ko leka babula ko leka banza ko leka ba edendana mais ce que zotaka so yembi ngo bele où trouveras-tu l'argent et ba promo ba TV musu eza ba 1000 balles musu ba 1500 musu ba 500 pour na promo to mo pena ba promotion so sengo 10 000 balles o tas ko 10 000 balles weekend na ba radio na ba TV. Maintenant comme manager affaire wana pour que au côté dans la Doumution record moi je sais pas ce qui ba accord est bien ce qui les bien moi je suis là na disque mon on préparé ma soko yoki au mon pena que oh prince, on appelle ça un combo surprise. Bon, ça l'appelle surprise, donc bateau peut s'en chance, ndebo peut s'en mirage, ndebo peut s'en Fali na droit chemin, ndebo peut s'en faire renaissance interdit, ndebo peut s'en héritier, ndebo peut s'en Fabrice, ndebo peut s'en battre tout quoi. Ngamo na côté du solo, l'honorable Gaëtan Kodia surtout. Maintenant pour faire pense dans là, l'album est à Tigata. L'honorable Gaëtan Kodia mabanga ezaka nango omoni toboyaka kobwaka mutu mpoka oyoki bato babwaki lelo soki banzembo tu ya bakongole abede shu bato bogos olekisa ta mpamba parce que aza na bato babwaka ke mpo yo olandi siko bato wana donc nga nabwaka bato na sentiment te bato oyo nga nabwakaka nayebi ke vie nanga Eric Mandala si tokutana nabwaka beda shusi na mona eto solo la nabwaka Eric Mandala esi asolisanga nabwaka ambendengeso Gildas le coup si tokutana siko nalingaka te nabwaka kaka moto ayoka kaka epo moto ana prêtre ayo lukondeni na minute yo bwaki Olivier Doumou oui nayebi nanga un grand prêtre moko existaka kombo wana mais siko e banandeni kanga na bananga ka Olivier Doumou faut que pour moi ezala wat en plus biso ya mingi wenge moi malamu mutake na okemba ngamo donc ko biyemba benze mo bimana bwaki mutu te mais na ko bwaka pe mutu mo boye pe makambo eza mais ko bato na pe o to bwaka ba ke mutu pe bwaki yo quand même za moi reconnaissance na famille na bato na batebele alongoli bato na tout ki kombo na po bato musu to bwaka na bulka bon amuta buto atambola kana bwaka yo kanzembo le rebeta mais o ko tpe kote mo Aline pour Yazarana nous quoi dans mon sous mais si vous bon musique alors nous comme on est là tout ça on a tout koba na biso kaka vraiment donc ba bien la chance ba yo album nanga j'aime pas trop que les canaux TV pour nous lobaka mingi c'est tout rigolo bungi pétélé mais Prince Dangola toujours continuer toujours bien sûr que tout comme il a au chité déjà il y aura un numéro de téléphone au Prince Dangola au P Sabino mais avant de cela pour faire d'abord tout aussi ça moins questions quelques questions et puis tout clôturer cette émission avec Prince Dangola. Prince Dangola maramboza koloba moi mingi na nzela ya réseaux sociaux par rapport à bande on a biso basala théâtre la richesse côté na part na epe kuna zotomboka impudicité za ko rini na ndenge ko sakana te au mona boye mon jeune moro ya 25 ans azot maman moro à 75 ans 65 ans et balobi il paraîtrait et le roi et ça les marque que pas na bango
bato ya théâtre te, y compris na bino pe ba musicien ne boya de na idéologie wana. Et voilà pourquoi bango bato ya théâtre bakota na système wana. Un petit réaction par rapport à ça en tant que leader ou peut-être à biso na banzela na yo. Bon, pour moi bolingo ezala na frontière te ezala na sika esika te etangameli bato balingana. Bon, nayokaki ba propos ya Mike la Duchesse, mais la Duchesse pas lobaki penza pelo comme abete. Moni vérité mususu elingaka te ba lobango. Bon, ponanga la Duchesse alobaki oya alobaki fabimisa. Po ba bongisa, ba yeba ndenge mususu ya ko changer. Bato bakomi ko contredire rien na moni ba artiste belé. Yo mo po salango yo mo oui. Mutu pa tubela fa leka na masumu. Donc la Duchesse wana ezana ngoko tubela. Soka lobi makambo wana yebi ke pa salango. Scolaire amoni yango keza mabe. Abimisi yango po epesa. Omoni yo mo so ko mo pekisa bato moyibi. Po benga mutu toke ko yiba e ko masoni. Donc ye mo lera abimisi yango na si moi sinyo za théâtre la Duchesse olingana mincho ebisi oh papa makambo yo mo lobaki obosani. Donc pendant il a juste révélé quelque chose au ezanango mabe penza ti. Mais bato bazwa ngona bandenge na bango nde ba komelike a trahir bango baza sali non muta sali azata publier bolumba mututin a pied conseil. Mais pendant ngape e yanango pe na comme sous contre la Duchesse po bango pe bato na ba contre pe ba yoka bien. Bolingo mutakende église. Moi sambela na ensemble. Na église par exemple il y a pasteur Moïse Mbiye. A balé la peka kuna. Ezara problème te. Musulman kaka na mosquée, azui mwasi na mosquée, a balé les peka na même mosquée. Ezara problème te. Bata politique. Ceux qui balingani entre bango politiciens et politiciennes, babalani na politique. Ezara problème te. Pourquoi ceux qui musiciens bali danseuses ou chanteuses et comme kangambo? Pourquoi ceux qui mutu y a théâtre alingi moi c'est théâtre bien mobile théâtre alingi mobile théâtre et comment ka balingani bango na bango tout le monde c'est là ça s'il te plaît tout le monde répète major moko boye alingani na lieutenant bakutana ki na parade eza place so bakutana ka mingi excès de ko solola bolingo komi ko ya pour ne za problème tene exemple ngana pesi omoni neti nga boye par exemple na chrétien obi ke pona na kende na église musulmane zo mwasi ya pasi mais église nyonso chrétien christianisme ngana okota ka awa nani mokonzi Yesu amen avana bimana wambola tabi parce que biso na biso ndenge mon église ba musulman so ki musulman mo wa yena église na biso ba chrétien pona biso po azwa mwasi il faut azwa baptême akoma chrétien ndimela Yesu donc eza batu na ndenge bakenda pona nga suki ba comédie ba olinga na bango tant mieux kolinga muto boyebani passion moko pasi moko souci moko boko avancer bien boko avancer net nga pena souci ndenge za na bala nga muta TV pour ako comprendre donc yosa pour affaire rebo na inosbi makasi mais bo sala ba choix inosa ebo pona rebo ebo ndima comment siko ya rebo na inosa soki pena ba mwasi na mobali bien kutu ya bongo Jésus na Beyoncé rebo azu pe plante ya ko bonzo benga ngo plan be zemi yote le clip wana te ta koto kei nga natali clip yo ketala zemi nga natala clip nga natali clip yazo tala ga zemi neti libala neza libala kutu te rebo neti na inosa soki eza pe mambo solo nga makambo bona soutenir makasi po yana mibalo moi ça TV ndumba eza mibalo bazo ba inosa mobala TV ndumba siko biso biso bata TV to salelela ke ndumba na biso kasi tant mieux do pona nga soki bato ba théâtre ba olinga na bango nga na mona mabete soki pe biso mise to olinga na biso mabete po ba chrétien le balinga na mona bo semble l'église moko bo ki pasteur na bino soni te bo lingani abatiser pe apamboli pe libala na bino mais bo semble l'église moko comme sœur et frère. Mais bon pengui, vous pouvez comme ça bien photo bala, mais avant les bala. Qu'est-ce que vous avez de ce que et les gars alléluia amen. On est là le problème.
Mais bon, biso pe to abatu, net nga pe na so par exemple admettons danseuse ou bien chanteuse mo wa yena orchestre nga na leli effort que fona bala. Mo nga no banga bato. Surtout bino ba leader il paraît très biga mon système. Ba leader baza oyo ba komisa bana bato ba bilanga. Biso ba oyo amsusu. Net ngo kuta ba danseuse kuna ba travailler coré ya clip abubu ba sisi mwana na mwana kuna nzo mamandi. Ngape na mambwana soki na sala ngote na kosi mais yango te beat nanga. Voilà. Voilà, j'étais là avec Prince d'Angola ou Asala Moussala na bien et Lelo. Tout ça qui n'a pas tout un peu là par rapport à l'actualité surtout plus il y a Yemoko et puis pourquoi pas qu'on taper dans moi pengler peu moi d'autres sujets aussi où ça la rappelle à biso bien où tu évolueras dans on nzela na biso il y a culture mais Prince d'Angola aza na palin aza ko bosser malin mais je crois bien d'ici là bon album na bino ezaroya surprise album surprise talara surprise ça veut dire bon binini. Donc, on a bino dans le jour à venir. Un grand merci à l'honorable Goïta Kodja depuis Brazzaville. Un grand merci à le patron Olivier Doumou. Un grand encore merci à le patron Henri Modogo Longo pour la confiance au Pessingaï. Surtout, na bakoli vraiment na habité, na gâté quoi, na vraiment gâté. Na bossani li sous-souté le boss des boss Papi Kelly du côté de Londres, sans oublier Madame Titi Étoile. Na Londres bongo kuna na bosani li sous-souté la mère de Triple N Madame Titi Étoile. Donc yo yebi, merci vraiment encore une fois la surprise et ça l'ira bien. Prince d'Angola un numéro de téléphone et puis website biso. Nengani toza komona yo li sous na mikolo mizali voya. Na bosani li sous ko lobela mambo ya disque d'or. Ndeko na biso président Fali pour passer disque d'or. Est-ce que vous êtes courant nango? Bravo l'artiste, bravo. Mon éligambo disque d'or en opé. Tia razo en opé mon propre si de la tala kuna mese yung chung chang. Nani magauza akuma mese nani. Magauza na ebisa King Jong. Musique. Ouais, disque d'or sur les amis, bravo l'artiste, c'est le Congo qui gagne, donc pour moi. Maramsuto lo baraza nonga ambiance pona ko ya ba fano balinga biloko wana ya mo bat musu net biso sali émission boto fingi mutu te pona ya sanuye donc ya vraiment des gens ba artiste bazan bat musu bakutana na bango ba poussa bango na mabe ndo seki noka boka ba golo kuna boys ba commenter lenga kuna do kenin bongo so fallait azui disque golo wa musique bongo so fallait azui fallait so azui disque d'or ba golo pona bango isa fallait et bongo ce que ki golo ya ona lo bati nga kutne na za net na mizo sanet ngapi na golo mais nga fallait azui disque d'or azui ben les étrangers les habilaux de abat bazouaka mais ezake ouais force à toi aigle el mar number one lelo aigle ou président Kofi Olomide ou président Chetani à le week-end non prince d'Angola bon président Ferregola le padre a préféré na moko na bango misat na tangi ba préféré ba zona la belle na bango. Vous êtes prêts? Ça dit pas s'initier au contrat dans la belle na bango. Vous êtes prêts pour ça là? Et ce qui m'a sauvé bien. Moi je cherche la vie, je cherche l'argent. Ce bango, ba moni que net ngapi na la belle on a chapé bateau. Makasi na ngapa se sukela ki on a suki wana. Ce bango ba moni que makambuza nga marito soina bango na moni que kopo bango ba yebisa ngeza bien ponanga. Na tshena nga liyaka mais zate ke nga na kovanda boye na lota ka mambo na mais soke ye et que kopa ngona moni ngo ke solo lilikamba bien wana nde c'est bon tout ne comprend na bi pourquoi tourner en tout évoluer donc évoluer dans les jours à venir au sala pe film à faire un film petit les lotos aura résultat na ngote kas corona muteko boma ba faire tout corona na so corona bemba corona na kata nzebo mo pena na yembi ngoti
tia na fiotoli pene bemba corona corona oyo kobebisela bato bamakambo ekomeli biso nanga pena naza pena nazobose bokomona na bino baplan ngai naza te mutaka biso baoyo nzambe apambola biso mwa tro te kote wana polopolo totikela sankara de comptables éléments Rodjani expliqué donc baya na bato oyo fo bayaka mpona koloba baya na bato mosusu fo basalaka donc ngai nayaka mingi lobi boye yo momoni asala parfois 3 mois asala émission mpe te mais chaque jour nana bajournaliste donc ezaka juste nakenda mpe bamatanga bato nandoke matanga mama chako awa nasali mpe ni video kote tu baoyelanga caméra na kimi nanga nakende mpe mamatanga ya papa mosengo caméra ye na kimi nanga mpona koevite kaka alobaki nayebiso tovandi kaka wana tovanda biso kaka na molili tobona biso baproblème toza kaka tookoba me nzambe akosunga album surprise ezoya bao baza na posa contact na biso staff bureau nyonso ya 2P musique bocontacte biso na 00243 900 490 511 wana bozwi biso vraiment quoi pour production partout bozali et si Dieu nous prête encore vie rendez-vous le 17 septembre Zénith de Paris aïbo. Voilà, c'était la Prince d'Angola où tu as qui verrier que sous la mouké et voilà pourquoi ma réponse à la qui a ma question à la qui a bicho vraiment ça s'est bien passé. Encore une fois, j'ai sali encore le patron monsieur Henri Modogolongo sans oublier Papi Kelly du côté de London, la bossanité Madame Titi Étoile, la bossanité ba concert tout ça là bon ça je sali dehors le caméra, je vois Jires, les caméramans patrons, la bossanité Anouchka, la perle, sans oublier Sephora Ntsanga, Balobi, Oyanga vraiment un motema, Oyanga vraiment un motema, Iguette Mwimba, Aline Mwimba, Deti la Grande, Tracy Landou, Magali Landou, Christelle Landou, Clarisse Landou, la bossani binoté, Big dédicace Namino Yango, et la bossani Lissousouté, Belinda Baza, Anita Baza, Dadi Baza, vous êtes nombreux au Botalanga à l'étranger. Sans oublier encore une fois président Dom Nalil, la bossanité Dr Jackson Lubanga. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.